Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola ye. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata moto tenga makokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Wanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo e panzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekao. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodoi, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook, de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube Live, de Boss Brother. Mais, tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Merci Balandi à www.panzasangoya Congo. Teuta kozwa Kinal Maleko artiste complet. Azako mi benga malakombo ya Yemoko Lutumba. Vraiment Torrent tozo rendre aussi hommage na papa Lutumba Simaro Masia. Alors toujours Franco na bango oyo babenga kala komba Jani Fai. Mingi boyebi a sekisa biso asala ba makama minene na monde na so théâtre. Jani Fai to kali na poto, Jani Fai aye kolela papa Lutumba Simaro Masia. Alors bonjour Jani Fai. Ouais, bonjour Edino image. Bonjour. Santé bien? Oui, santé ça va. Malgré moi, ma grippe est mais moi ça va. Ouais. Merci Boyoki Janifai, président Janifai, moi ma grippe est qui est mais ça va. Alors, nene ba président Janifai, koyoka sango oyo, ya papa Lutumba Simaro Masia, nandenga tika kibiso. Et ça la condamné? Non, et ça la passe, il y a mon liwa et Andrea Batnyoso. Liwa pesa destin, mais ce que mon père de mon famille, ça la passe ma casse. Surtout dans ce moment là, bala na ena o yemo aboti vraiment pas so bazala ngwana. Ouais, et ça va passer. Et ça biso se passe au père de un poète, ya munene bongo. Et ça m'a passé ma casse. Merci président Janifai, Azarapé artiste complet, président Janifai, tu es bien, ça fait longtemps à préparer l'album là mais ton sen là pas yembe la biso moi muke le yembo ya papa Lamso Lutumba Simaro Masia juste pour leur rendre hommage na le yembo oya yebi. Vraiment président Jani ba fan na yo ba sepeli oyemba ta moi morceau moi muke oyo yebi oza ko inspirer yo pour na papa Lamso Lutumba Simaro Masia. Ouais ba nzembe zebele mais ba moi muke sangi ngumba na yende ko senga yo soki moye ezali to kabwana mabele ki motema moziki ye bon nana ba nzembe bali mais yo bika kedino. Merci président Jani Fai. On dit que le président maîtrise bien. Il faut que le président c'est que je concert à Oke Jazz. J'avais au moins 19 ans. Quand on est mon grand maître, l'homme qui de Salagi, on a concert à Oke Jazz. À l'époque. Est-ce que le président Janifai, ce bâti, c'est un instrument awa. On s'est percebé que le papa Nabiso Lutumba Simaro. Obligé. Non, il y a un répertoire. Et ça lit. Parce que ça fait longtemps que c'est la religion à Boutou, notre soin au karaté. Mais au lieu de ça, la Boutou, on s'est le papa Lamso, Lutumba Simaro Masia, pour ça, la moi bien.
il a bouté ça ils toujours la préparation pour nous aller dans bois kango ils a danger donc ça donc ils a kaka il a bouté ça mais sikoyo tu peux tenir bloc Papa Lutumba parce que mon ya et matanga Papa Lutumba donc faut manzem ka Papa Lutumba comment la Papa Lutumba na kati ya Lilita na église Madeleine émotion de ça qui na mo la bela notre coup frapper à solo autant mon Papa Lutumba na kati cercle na mo bela de tout coup frapper à solo voilà donc ça qui passe ça qui passe mais ça destin c'est la missionneuse voilà qui m'ont donné au yaga pour ça missionneuse donc tout le monde dans la kata sala il est allé déjà donc qui m'ont wapi donc ça missionneuse on va pas faire coquille puis à son nom qui peut mener la kimia ça dit ça belé na mukilo yo banzembe belé abimisi ba mission moderne na mukilo yo donc puis à son nom donc ngara la betele maboko pour bravo artiste asali musala solo na lingina yeba eloko moko tomona ki Olivier Chimanga toyebi Olivier Chimanga mobeti linanda monene ya mboka Congo est-ce que okoyeba mo mke source à Olivier Chimanga bon Olivier Chimanga ngana yebi na bana oké et puis mutameme na poto za Papa Lutumba yemta mo Olivier donc tanga to beta na Madeleine nene ngazo le ngana mo c'est normal vraiment ça qui passe ya tali Papa ba so bana kin tu pas yé na poto ba zakana yé tu vois mon mbala su mon ko na cercueil ya mon bete guitare on azo lela et ba to comprendre émotion naté oui Papa mo tayaki na mboko so mo ba mo le sakana o kazo le na tout le ro sakana té kongo na musique kono nga olela po musu mo na kolela musu ya mutu ya kama miso tangate ozo kufura na mutema donc ozo lela mutema mo Olivier mo na kokité yanga lela ki bongo Chimangolo je lela na ndenge te ko bato kasi asek ba fatité azo lela na Papa na ndenge solo ouais. Merci président Johnny Faito comment la souka la biso en tout cas na sepeli entretien ngana yo salinga pena bien makasi okoza na souvenir moi Papa Lutumba oui souvenir ezali belé il y a le bosso yagi na yebi que premier concert na côté ya OK jazz na inde 3 tango na mongo le vieux Papa le monter les zaga atam la basira tam la BMW série 7 moi sika ya ver biso na massa pas kufa pe sonam to yebo to te bosso banda yo ya inde 3 to ko concert grand meta ya garé car na ye garé BMW na la kiti omoka bo kititi azo est-ce que peut côté na inde 3 massa to gine to sonné massa na ke akasimi couleur à car fashila massa na grave Papa l'homme fashila massa ko si ben ngai obi ko sula mutu ka cher écoute ngai dangi la bou tu connais azo ganga ko bato ba ne ba mettre na porte ba ici Papa Lutumba no grand mettre fashila na grave libanda aye ota sugi a fashila pourquoi tanga tungo dera to bima Papa Lutumba to bima na salle a moninga a tout le monde a problème ninga no mista na ngana to zala ye a auto simba mutuka ya omoni Papa Lomba fâché bon abia ya solo nga bon de Papa Lomba koti na kata salle a pu voir tout sinon bobino bo sa nga bino te ko kota concert au jazz bino ba bilenge boy ko cha nga biso nga musique ya tema ba père bando tengina ba tourner diso ba tourner sa kala na ouais 30 tours père agina do ba beta musique on a donc et puis massa be chez bang ba na bar bar pe musique les obeta trop tu côté biso na katia là côté biso na kato mais photo ka concert tu bien ba côté ba jeune bana mike tu fais bien so c'est ba zaire so ba comme tu côté concert après pour tout na biso ngabi yebisa muninga na kesinga papa na pardon est-ce massa non que ne singa papa Luambo pardon de simba ikar massa pa kei atu dikamuni non aye ko singa pardon pour ni simba gi mutuka bi ça va la vie mais bo simba su mo de bo mutasukula ngo amuna pe passe bo ça non de concert déjà comme ça bango bali bazo comme bilenga bo bay concert au Kinshasa on biso ko banzemba bango déjà na bara ba massa na et puis biso da père au suma ba tourner 10 basila nzembo libala bombanda bolingo partager chéri yo 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 na mesana te libala bombanda mama ba période wana banzembo tout temps zo beta beta du surtout yo kongo to bia photo que le concert de to rapena concert yo ka banzembo wana et puis deuxième ministre donc na Papa Lutumba na bibwa na bibwa to concert bana oké na 2009 avant na mikilia tout ça qui na master mo na fisa petit il s'appelle tu côté le concert
papa Ndombe personnel avant papa Lutumba te pesa mpe mbote ah bon conseil bon kala to bana so to ning sabino voilà ce que tu n'as ce que petit la so ege libundu rouge quoi avec na bana ok awote pas vu Madilo après il bana ok petit ege après au sala que to fude conseil ba non pe ba so de so wana avec na Sébastien na kota bibo kuna après to so na biso puis tu as même conseil sur la même chez Makina Kasabouana. Si on a nettoyé la somme à donc voilà. Merci président Johnny Faye. Tant au monde a la génération oyo babane kolinga koyemba banzemba ba mikolo te. Lelo bakoma koyemba yango okene pa jonga ozoyo kabazo koyemba banzembo ya tabulei bazoyemba banzembo ya OK jazz bazoyemba banzembo ba mikolo. Et ça la kondeni. Non bon c'est normal ngakuta bana ba comprendre que nos musique ndakini ya mikolo. Vous comprenez musique ya mikolo pour ta musique ba gère la biso. Nga vanda. Nga va. Musique ya mikolo avec musique solo. Vous comprenez et bien la musique solo on appelle papa Diato du Koki, papa Kiambukuta, papa Diato papa Noël la guitare, on appelle non musique solo beta solo. Ba j'aime les ba comprendre que musique solo ya ngwana. Mais biso to boulot de avant il y a le goûter. Merci pour ça Johnny Faye. To comme la suka pour le kabona la petite chose moi bambote to ko kabona loembo. Non bambote non on appelle to kabona loembo. Bambote quand ba massa tu à salon King à Chapelle Sirman ici c'est le bambou éléphant de l'Europe. Dadou Ngenda la bosse était Elbina Munene. Ebina munene bambote la bisika zali assistante na ILK bambote trop et puis na moni mutulanga za kotena César Loboko yé na donc César Loboko pe aye ko la papa et puis beauté image papa Samba de Paris bambote na masanga Ofos Brice Ofos na Point Noir Brice Ofos ya bosa Lutumba nanga zali ko Lutumba kinal maleko Lutumba nanga donc Brice Ofos na Point Noir ya za son notion ba camion na sika benga Brice Ofos bien on sa matériaux ya on sa bebilanga o combien d'hectares manine so bengié azana ba marque no sa ba tracteur on somba pa na Brice Ofos na Point Noir benga Brice Ofos on sa matériel directement donc na bosa te papa Walesa moto na Nzambe papa Walesa le prophète yaza mystique donc bon Nzambe za kati na ye papa Walesa église de réveil nyoso bambote na bango papa Diba papa Josephat bambote na bango et puis Mabela Sika bossa nyote Mabela Sika Tira Nova petit dans la Skoni Faye Andy Faye Janeli Faye Deborah Faye Jean Daniel Faye Janeli Faye et les petites victorières mon abota cheta dans le colo. La bosse était ça va danger et puis Dylan Faye et Christophe Faye Léa Faye donc bango tout ba petit ba kutana mkongo nga mo quoi on moni papa Lutumba ba beta 6 mais on a suivi à la 9. Merci balanda 3W pendant ça Congo président Johnny Faye vraiment merci na sepeli la ndenge aussi ko solo la miko pendant ça Congo alors moi le yembo ka poto sister la biso etumbo naima boule testament bande kona kotanga na kobondela maloba ya boule natangi mikolonga na sambisa ye boule nzema pesa ngama trop merci président Johnny Faye vraiment na sepeli ko kayo mai mona facile à garer César mai mona wa na mona gete azala kitoko mai mona suka na sera sola bien direct. Merci Balandino ce Bolandi biso en tout cas à tel logo. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc la chance il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas d'agence à miner n'était et Kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment,
Les colonistes congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On biso toujours artiste oyo, toujours bateau bazana ba idée solo kola Patrick Maloven. À aire d'ouverture la chose allée de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc Patrick Maloven ni rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Nangola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC lo makasi. Oh nyonso, alingi, atina biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Maloven. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino Image, okozwa. Yeza kaka, au pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Maloven. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, dans Global Express, avant d'idéologie en Wana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en toujours team de la police, tous en fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes autres team dans l'avion. Le team de la petit poli, la police express, où cela va des jours. Et ceux qui ont un service funéraire, au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, au salut maramion sur la kin, la ndenge ya biso bata poto, au l'équipe agence, au jus DVD na yo, au monde ndenge prestation et les cas qui na kin, selon goût na yo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien lélo, au jus lélo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.